Vous allez venir à Kanbe News. Merci pour la fidélité na bino na après magazine. Il y a information continue na Lingala et c'est que na est ya République démocratique du Congo bendele ko yate ba soda ya FARDC bazali ko continuer ko pour la ko beta na ndenga mukete ezali ka système so ba moni munguna ba betio kula milelo na ka ya banguna esengele ba kelelo na wele ya bakimbangiste bazali ko célébrer bomonaki na Kinshasa mobimba bazali ko tambola ndenge ba célébraka Noël na bango mbotama ya papa na édition lelo bokozo ba détail nyoso. Du 2 au 5 juillet, na République démocratique du Congo, Papa Waroma à Kozala Awa, Bilboebi Kezalim Bala Libosote, Babola Bakoma fier, Tangu Pape Akitaka na terrain. Kasi historique, ya l'isolo, ya Kokita numéro 1, ya Église catholique na République démocratique du Congo, et les Canadiens déjà n'engagné ni baleten, un reportage Oyo. Etikali un mois na quelques jours, pour Pape François Ayako visiter Mboka na biso. Bakonzi ya mboka pe bakonzi ya Église catholique bazali kosala nyonso pote accueil wana ezala malamu et que pape asepela tango akoya na mboka na biso. Mais sengeli boyeba pe bokanga que ekozala mbala ya liboso te pape to numéro 1 ya Église catholique na monde akita na mabele ya mboka na biso RDC. Du 2 au 5 juillet 2022 ekozala pour la 3e fois Pape Aya na République démocratique du Congo. Pour la histoire, ezalaki le 2 mai 1980, le pape Jean-Paul II a visité qui pour la première fois continent Afrique, ezalaki na mboka na biso alors qu'ezalaki na Zaïre. Pe visite wana ezalaki du 2 au 12 mai 1980. Après 5 ans kaka, donc en 1985, Pape Jean-Paul II a zongaki lisusu visite awa na Zaïre de l'époque to République démocratique du Congo pour la 3e fois na ye. Ezalaki le 14 août 1985. Bon noter que en 1985 Pape Jean-Paul II a quitté la ville ya Lubumbashi le 16 août. Ndenge année oyo Pape François pe akokita na ville ya Goma. Et sengeli boyeba que visite ya Pape François tango akosisa na République démocratique du Congo akokita na mboka ya Soudan du Sud kuna pe akovanda du 5 au 7 juillet ya année oyo. Eza normal. Église Kimbangiste bazali ko célébrer Noël na bango mokolo ya lelo sans nango pendenge bazali ko célébrer yango ezali ko lekandenge nini ba détail bolanda na reportage oyo. Le 25 mai, Église Kimbangiste ya Congo pe ya mokili mobimba bazali ko célébrer fête ya Noël. Pona ba Kimbangiste, date oyo ezali ko symboliser deuxième naissance ya Jésus-Christ na poso ya papa dia Lungana Kiangani, mwana ya prophète Simon Kimbangu. Pour la petite histoire, ezalaki na 1999, nde Église Kimbangiste ba décida ki date ya naissance ya Jésus oyo ezalaki le 25 décembre et koma le 25 mai. Mais, et comme qui officiel vers les années 2001, tangu papa Simon Kimbangu Kiangani, petit-fils ya prophète Simon Kimbangu, a comme qui chef spirituel. Ba raison, il y a changement, oyo ba Kimbangiste basalaki, ezalaki, lokola ange Gabriel a visitaki Marie, maman ya Yesu, na 6e mois, ndenge Bible eza koloba, 6e mois na calendrier juif, ezali mois ya septembre. Donc, ezalaki impossible Yesu abotama na mois de décembre. C'est que abotamaki après 9 mois, donc na mois de mai. Date ya naissance ya ancien chef spirituel ya Église Kimbangiste Salomo dia Lungana. Ya ngonde vraie date ya naissance ya Yesu. Kinshasa, il est qui partout. FARDC va reprendre groupement pe ba localité belé na SRB démocratique du Congo o ezalaki occupé jadis na ba M23 kasi bana mboka balakisi ke kaka fufu oyo baliaka bazako beta munguna na ninga usakana te.
Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba, plus de 20 obus et bombes tirés de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rutshuru ont explosé hier, mardi 24, et aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, sur le territoire congolais, à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à Rumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo de Ruhunda, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23 mardi 24 mai 2022 à 3 heures du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces loyalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les FARDC. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et de Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale. Ben Texco azali ko continuer ko servir ba congolais spaghetti roni oza ko liango oza ko koma na classe bolanda ba détail na élément oyo bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe goût na ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko goût ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko liaka na pokwa vérifier toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni
oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali na qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mosusu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Bitosco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala petite ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakite tolobi Kinshasa elle est partout. Makambo député moi si na supérieur toleki na yo to mwana na yo esili désormais ba détail wana topé décryptage et actualité na kati ya kindoki politique moko ya ba émission oyo KNB News et proposera bino boza la brancher c'est-à-dire bokene ko se connecter na chaîne YouTube KNB News bo s'abonner et belé bo partager ba lien pour na ko rater bilenga ngeli te pokuna makambo zali ko lekana kuna boza ko rater Chiko ibisanga. Bon, on a 4 parties compétentes quand on a. Non, bon, on a 4 parties compétentes quand on a raté. Non, mais bien, il y a bon à manger. Vous voyez, c'est ma cas où on combattre incompétent. Est-ce que des compétences manquent dans la famille? Comment vous bloquez bateau, le coup là? Maman Naomi, Aza ministre, ne connaît pas comment faire ministre. Pour répéter, c'est comme Raya Batumoko. Tout le monde y a un mot que de quoi ça n'a son provincial, tout le monde moussous sur l'Assemblée nationale. Moi si, on a la Sénat et Moko. Et moi, comme il peut ministre. C'est là, on a comme ce qu'on a garde fou. Il y a un moment où Kabila. Moni Kabila. Le mal congolais aujourd'hui, c'est Kabila. Il y a une relation comme on connaît Kabila. Nous a causé des problèmes. Là, c'est bien un groupe, on a une surtout. Les autres, on a notre en France. Les peines à Zalakinani. Le président Anan était à Fonds National. Si on a dirigé Fonds National, Marie Le Pen, il y a une façon de problème. Il y a quelqu'un qui dit mon anaïa, c'est tout ça, nous avons sous le royaume. Aucun homme, parce que nous avons dit que la famille a roi. Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. S'il est compétent, ceux qui, par exemple, sont compétents, papa, peuple, élection va tricater, élection valable, tout le monde qui noté, peuple va voter, papa député, va voter, moi, on a eu Antoine. Si vous avez la côté où constitue ça, qui on a vu à G23, au moment où moi, j'aurais préféré que tout le monde a loi électorale en 2006. Pour Nani Kabila na baninga na eba trouble question en 2006. Tant na biso exemple moko. Na 2006 balobi bo. Soki mutu aza eli député. Ba yeba ki folio de salabato. Oche mwana na oche mama na oche merci tia. Mais soko za député une fois au pays poste ministériel. Okozonga les sous député te. Na bité soko yebi eloko wana. Na 2006. Au sai chomoko. Non, au passé vraiment, au passé nos mini députés. Mais bah comme tant que gouvernement yo qui mutu na lobby, on ngosa ce que lo voilà que ngana kende ministre pour moi na nga remplacer ngana nani. Babi merci. Est-ce que vous aussi que au ça 5 ans na ministère wana? Oui habité. Ba ko lo na bino na nzina ne ba sali so ba bo merci. Le ko lo sali show kende na okuna merci mais yebaka ke balongo dans 6 mois. Balongo dans nzina ne okozonga les sous député était. Oyo ke bato mingi na 2006 ba sali ba force manœuvre te. Otali dit qu'on soit salaki. Pourquoi bazong c'est lokwana te tala lokwana et pekisa ki bato bela tali OK pena gouverneur kuna ina ne balongulu mona na tika la kuna libela una bato batika ina bango et ça que c'est bien no tchaki mo no avant pendant 5 ans ezala ki parmi ba loko moko amike konsu atala ki ke na opekisa mutu ndenge nini soki baza ba compétent ba koza na bango mais na tchai lokwana et lokwana na biso que nous on a vu ça en 2006 et banque ça qui va député bele ba ça va vous manœuvre atali tena ba na députation na je suis ici na 5 ans que na s'hazarder na gouvernement mo na kolongo dans zinani. Maman n'a pas de par exemple, des tours. Bakozong c'est la biso moté pour nani. Parlement debout, ezali moko ya vecteur, ya communication, ya actualité politique. Awa na République démocratique du Congo, ba o ya UDPS, ba mesa nango, ya palupe bazalaka bongo kala kasi ya la mukape, ba komi komeka kosala kasi biso to kitaki na terrain na ba oyo ba bengaka KNB News pote to ko kozwa ba actualité na bango, bazali na forme na bango ba pesaka ba info bolanda. Katumbi, Kabila, Matata, Fayulu, Yamamoni Muzita Zeni.
abilisanga baétranger moyenga na kota musitu abimi asunoli bango babite ekopo ekomi mabe ekomi kotelemela Congo o musitu azalaki moto liboso ya koloba ke akokumbisa Félix bainvestisseur basala nini c'était musitu mais musitu ye mateli babite oyo ekomi ne complot kotoko ezali oyo bazotelemela Félix te bazotelemela nde nini Congo susi na bango nde Congo ezonga na regne na bango oh Félix aza na mandat te Félix aza na nini na mission nzambe apeli Félix kolongola baétranger nyonso mission Félix aza na mwana to Félix abundaka na biso te Félix bitumana eza contre baétranger bazolinga bakote sécurité na Katanga moto azodirige makambo na nyonso c'est l'église nani c'est l'église catholique moto azosala esu balobi nga na oyo naotobetela bino awa apo bolobo oyo église catholique basambelaka aoani bapoliticien ITPS FIFA yango ntango papa koya alongola basango nyonso babota nde biso totandako na toyebi basango babotaka te mene basango babota nde bango kowelela na biso basi mpona kolakisa bino complot ezosalama contre la république et non contre le président de la république mpona miniti na cese déjà bazonégocie tala matata azalaki na dossier judiciaire me matata bimaka ta seni aza na États-Unis le ministre tozoyesana matata aza libanda aza na États-Unis mais matata aza na dossier nini judiciaire otuli ngai napela tuna mpona kolakisa bino que les kabylistes n'ont jamais quitté Nani dans le Bango chaque jour. Comme dans la mission, Matokala, dans le championnat Félix. Soti ya zoka bango soni te bazala ba koyoka esoni sasa omna 2023 bakowanga na Félix ne bawanga na nani yes baba mandata leo na yango na lobaka na ngai lelo za le 25 baba mandata leo bino na nti baita za na biso to bino bo lelo na Assemblée nationale tane ba kota souci baati il faut yenda ta mutu na za na kule nini fonctionnaire yenani oh si ça rentre ko kufa vraiment la casser so avant peut-être pas des chambres sani desala basanani bapesi ma jugement ko so baati souci na za na acha mutu na ye Bonso pe akumula misu da sen. Baati mu kabilise munene. Bonso mobutise munene. Nani abomi Pepe Ilukamba Luvunu ba imisibiso za information lukuta o etambola kilobi na ba réseaux sociaux mukula lelo na magazine na bino KNB to komi na suka to za na plaisir ya ko informer bino kasi ko pesa bino ba fake news te ko pesa bino ba élément o ya kitoko pote boye ba bongo ko za la informer d'une manière continue chaque jour kasi na lingala oyo biso tolobaka na sima ya caméra oyo zaki Hervezaka kuna na manette zaki bongo Timothée Kayembe na supervision ya Jojo Lukoji botika la branché na KNB News chaîne YouTube na bino oyo epesaka bino ba info en continu ba émission ya ndenge na ndenge pe bilengi ya ngeli magazine magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino